na tindi akimba na français. Ngate mutu na tindi akino kofuta mbongo na ye asala featuring. Et puis c'est bon. Coach déjà oya bwende oya Angola obanyange mbugu na ba coach fashila kare ndia na 10 minutes oui kosu ya forme kiolo la kaki mutoro baki azoya na moti lelo mo passe nani shanga banjudu alors tu la tinda moi c'est le nani mama jani banjudu nazoli atena na oli je ya prière. Aujourd'hui on peut dire que il existe aussi de numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 5 dans la musique à Congo. En tout cas vraiment consoler les mots. T'es là c'est bon on a habité mutu so avandie mo bo ami vandie mo bien numéro 1. Donc wana yemugo na conscience na mo avandie abi bon ngani na vandie wa la décision na revendre ngamo na palais na ju décision bon lelo nga comme numéro 1. Décision wana yo mo mfozwa. Aujourd'hui décision eno bon ndena za boye nga na comme numéro 1 ou bien so to vandi bonnet to vandi nga na yo. Donc ilo ipsinga mbramo webi ki ningo za numéro 1. Eh mes amis, yobi lisolo na lisolo ko beta ndé na bagage. Tout ça va donner des leçons mais singeli des fois tout ya kato solo. Yobi tango na ka na tango na koma ke États-Unis. Nazaka na ba système ya kini ko diskitaka pamba kuswana komona yero mo yobi système na so bakini zala. Kaza mso yobi dikamute muzongo lobaka. Mais nakutana ki na muninga moko na kombo na Emmanuel. Salut Emmanuel. Ya yebisanga ngai bobi na ngai apo ya yaka déjà awa salaka déjà azeki déjà butumo bendi yaka umele déjà bobi na ngai elomo. Oyebi bat bazara na kin c'est ça ta mutangi na endengene. Omona ke yo mutaza docteur. Mais soka ye na États-Unis azama kamebela ko pana ya kwa pana. Donc makamebele zali mona ke mutangi mena kin c'est ça azalo wala net sur bazo. Mais si que le fait ya kufanda mingi ya wawa na yeko découvrir que bakamongeza so abese ni exemple mo ne ya na koma ko ba toujours bina ba Afrique c'est zaka ba mbuka bien et zaka na bato ba diriger bien ou bien bato batanga kamala on mona que ba Afrique ngeza la développer parce que ba Afrique ça développer te za pour biso moko tu me tiens na quatre na situation pour comment tu se fait dire mutu moko avec osala ba uko kangaina azana prisonnier mais batiki oza déjà libre ya kosala onu suyo mais ozoko kosala ya ni kolobani ils ont réponse wana ko pesa ne makambo na komi komona lelo na biso ba media na biso makambo ekomi koleka na kati na mokili na biso c'est la honte ça la passe mais c'est la réalité il y a biso ndenge to vivre ndenge to vivre. Can I get by you real quick? Oh thank you. Ça la réalité na biso ça la réalité na biso ndenge to vivre zomo dernièrement mona na Afrique ndenge to za mona mutu moko azoko apparaître intelligent mais sur aux yeux tienne on a vraiment compliqué. C'est pour mon Afrique qui peut se développer. Aujourd'hui, l'Afrique est vraiment très intelligente. L'Afrique est la développement. Le développement, c'est l'intelligence.
voilà na zasi que nous avons contredire développement ya mokili les intelligence au mudu banyamate mutu ba changer mokili batu mutu ba changer mokili bonzambe tanga sala ki biso akelaki biso na banyamanzela mo et biso tozali na capacité ya kobomisa et pas yo tufandi mitala baninga ndenge bafandi tala biso ndenge tufandi malgré tout que esclavagisme ezalaki mais dans l'esclavagisme batiki biso pe tamulai tango batiki biso il fallait tout développer malgré bazo tchaba kalebele mais na makambo le kola tozali déjà libre tozo se développer pour la tête donc pour intelligence les êtres au monde biso surtout et ngabe muto evimbinga ezarande ngwana ngabe muto evimbi na bi ngabe muto evimbi ko na chema peka na bi no abo moni do wana donc wana yo muto fentenga so tangi parce que le logo mérite maintenant la tête nai et comme il va RB voilà et qu'on doit y ba qui a vérité exact que biso nyo so to yedi ke lelo na numéro 1 et pour côté c'est fali to wanga na poto wanga na poto sa polémique à Congo wala sur la zone du Congo ne donc ko boudé mais sur la bimili banda ya ah na mobile na place hôtel et que fali numéro 1 na ba wana yo ko sanga donc yana batu musu oui bazo fente ba bise goza numéro 1 yo bondi menga bimi wana pe on a poussé le mouké na yo sala arsenal de belles mélodies batu musu ya milieu quoi ba c'est non coup de chance ba musu kutu ta musu batu musu to ndo bosser na bango to kabwani ba non to bezu un an car to hôtel ba monde obi ke ti le longa pe na zo comprendre même biso donc bana ebele donc je pense que na va mutu te na s'accrocher na zo calculer te que ndingi to ndo tala ba musique 1980 ba no 10 ans de succès onité ngana osara musique et puis tant que nous avons une inspiration idée tout ça bon tout ça là ya koti na kara ebiga za numéro 1 aota mwana oningwa oh ya ebiga numéro 1 oh ebo numéro 1 pona yo ayiba nini wana nini kingali ya wa nini kingali ya wa yeza ba congolais mu basalisa bango ozo comprendre congolais mu basalisi yango ozo comprendre biso do lingi biloko yo bo ba fitiri ya mefuta mbongo te wa mbongo na ngole na somba ba karona ngai na tonga kuna na lo futa ba mbongo wa banzema wa simba te bongo te a part wana ya ils ont pas si bien mawa ko tala bololenge toujours ko raisonner musique na biso ndenge za okende eza opesa passe na uti ko tala na telle émission à faire depuis le matin bande ko tala ngo depuis le matin na zotala ba partie positive na ba partie négative vraiment ils ont un peu pas si bien mawa comment artiste né va prétendre artiste monene lokola bango bon raisonnement ça ça les la cohérente na makambo ebele ça la passe ko la génération lobby kozala na perdement sur tout batte belé bazolo batte premièrement bozo boya polémique bolingi polémique té mais yo moko za sous chef ya la polémique moninga sala ki émission na mais yo émission yo c'est la deuxième émission là yo et ça ba question tout ba tunio et ça allusion ya émission ya fali basala ki na natilo kole les preuves anées na ba no chango ba partie par partie bon mon neni ni toujours okende na ocha partie 1 moni partie 2 partie 3 partie tina suka neni ni to me ka la balance wana to mona ke bon mona ke non mona maya ke à côté abeti à côté place wana vraiment donc et ça les singote quoi au ça la musique ndengwa la musique et cause ndengwa la musique il fallait ça un esprit à concurrence vous la loyale so concurrence comme une façon de jalousie ya boye zati ezo mona ne cause na rankini makasi ya koleka et pas moninga na o ba réponse au PC ezo la kisage oza la kanda Premièrement, le gouvernement a bêté tant que yo rêve faire. Ligambo to bandi ko lobango à tout moment la salle qui mission na zo goye bizana yo ba doison di maté. Ba tebele bandimi ba kusu on demande faire tika wa rêve. Ozo vivre dans nature ezaka mo kapar mo kilo ba monde musu ba to ba au moins que ba monde mystique. Mais biso to ebi ke monde ya sama belé o nde to fana na belé o. Non yo ko ga na fali na nde. Il faut ça la fort malgré l'obi que musique
musique maintenant a combatté mutago comme mususa ya leki mais bien si mais pour le moment na journal le nettoyal na 2020 bo yona muninga na yona aeka eza musika tika ko rêver album na no bimisité nan album ne bimité mais yo wana tala ba chantage au ça publicité ba sala ngwana publicité mo ba sala mo bo ezakate en plus il n'a aucun poto que na ezaka le problème de l'obarague non neti lelo boye eloko nini yango ntango mosusu ke no oyo biso tokosala nanu te po biloko tu bato basalaka biso tokosala yango tokosala yango tokosala misu mpe tokosalaka ti sikoyo toloko toyebi te toyebi kaka ke no grand prêtre jibe mpe na beta stade des martyrs grand prêtre oranso na beta stade des martyrs voilà biloko mosusu wana ndenge toza na biso boye eza na programme ke non voilà il faut faire ça mais likoloba te ke non mbala moko nde okosinga oyebisinga numéro 1 nga mpe nabima nango ndenge wana nayebiki nanga numéro 1 oh c'est pas bon donc sikoyo mpona kokomisa moto numéro 1 il faut ça neti ndeni po toyoka mpe ke kasi on alobi te neti bakofi bayembenga mpe ngale mopao ya tous les musiciens ça fait mawa koyoka fere bakamosu fere alobaka donc mpona fere numéro 1 à Salakate, donc même la musique numéro 1 à Salakate. Raisonnement nini oyo vraiment. Pe ba so tourner bien, mais ma beka journaliste azo ke la emawa. Ali ko tourner ba question nyo souté pour abimisi lokola vraiment ke moto ayebite. Na makambo nyonso même toza na boto monaka na ba stock market omona ba compagnie tango basalaka bozosoma ba stock boyebiso ke stock oyo commune na plus compagnie boyeza koleka compagnie boye to monaka ezaka partout na musique na bakamtu na bale na sport na handball mutu moko faza toujours les premiers beaucoup le bateke bino nyonso boza na même catégorie ezaka te makambo na classe même de faire alinga sali sabiso mokili na mosusu. Ça fait ma pesa ka raisonnement boyepe batu mususu bazokolanda ye bazomona ke oui makamutu azoloba ezana nzela nzoka buzoba makamazoloba vraiment donc buzoba azopa kolongo batu siko banani ba azokosa biso azosepesa journaliste ou bien comment bayebaka mutu bayebaka les premiers na ba œuvre ozosala na ba qualité ozalango ba qualité zo ko compter musala ozosala rendement na yo performance na yo makamwana nyonso ensemble ya makamwana nyonso ya société na yo est-ce qu'ils ont ko avancer ou bien pas beaucoup zala boza ko avancer boza des sociétés na concurrence mais moko toujours a uzaka liboso même soko moko sana boza mbino bale boza na 90% mususu azwa na 90.1 aleki yo donc et pas yo zo la sa jalousie eza makasi tokosala makambo o bango bazosala ona biso pe tokosala bonso okufilobi oko prédire avenir te basala katango za na bomoi tango za na bomoi lelo sala nde yo na no salite muninga za sali yozo baketoko okosala tika ko chavina ona concurrence na batu ba tube ba fan na yo même ba fan na yo te baza ko exiger na concurrence te sala mosala na yo na ndenge yo lingi ezala. Mais ça l'est fort que longola moi jalousie aux anangons vers ndeko na yo pour et comme yo comme ma mère tout pas que na bigi ezalaka boya timoko akufaka donc jalousie comme ko que de musique puis mission na yo salaka tant sala que mission tout le monde n'a jamais fallu ya ko répondre yo tout le monde n'a jamais au sala mission bongo émission fallait asali allusion émission na yo ezaka te toujours ezaka yo pe ba allusion na bimisaka buzoba ba allusion na zo bimisa vraiment que mutu mo ma ete na ebite soki ko finga te bolimbisa ngai ça m'énerve raisonnement ya faire ça m'énerve mutu ko raisonner boto ko sa boto tant que l'idée yo moko po lobaki dernièrement ko za mutu buzoba donc buzoba ngongo zo bimisa nazochela bino vidéo pa ya lobai kaza muta buzoba c'est-à-dire buzoba ngo azopa kolongo batu nyonso communauté nyonso toza na kati na buzoba na ye c'est ça le problème. Non, on a ça plus de problème. Donc c'est là il faut pas trop on a les soit le non ça les na programme
atuna basango na soka yebidieti atuna na wenge naza mutu abuzoba ngai nzambe atuna ngala mutu abuzoba donc ngai na merci à toi surtout tu as la image 4-5 mois yango déjà c'était une réussite sur le plan nombre à bateau sur le plan musical mais ça a chauffé dehors. Je crois que vous êtes au courant d'ango. Mais on ne comprend pas ces fallis. Moi, je ne comprends pas ces fallis. Pas de triomphalisme. Il est resté humble. Ok, c'était un challenge. Gagné, réussi. Mais au salé, parce que c'était aussi un défi, qu'on se le dise. Mais tu ne veux pas parler ou? Non, mais en fait, Kobang a déjà navani dans la charangote parce que oui, Moutunet Ngaï, il faut comprendre que tout le monde a la détermination et je suis pas quelqu'un, je suis pas un perreux quoi. Si on a eu perreux, mais on a l'achat, mon bébé. Donc il est comme moké, batunion soit comme Olanda makamunyo soit mokile ndenge mokile zali kokende. Les ailes sur mokile le lote en 1985 tel l'autre en 2020, ba internet ezali, tozana ba plateforme ya nyonso ba téléphone pesa na ba vidéo. Concert nini pas nini faire kendaki ko beta oyo ki basala ki plein bat baza ko yemba et pas nini yo zo ki trophée to monaki ezate aussi nano beti Bercité nano sali basala menenete nano commune États-Unis to beta Apollo avant comparer avant yo ndima oboya ko ndima likambo longola na Apollo o pa ifali beta ki yako ko beta na Apollo longola baksali nyonso abeta na États-Unis o beta basali wana longola basali nyonso abeta na Afrique longola Bercy au mona ke kareza mulai toza isu na besoin au sala ba comparaison te boto mona ki oza toyo ko bomisa yo pamba façon niveau to komi ko kende moni niveau ba memio bitumbo ndenge ba memio na lobaka sala ka émission mo kalna baki baza ko écraser au malembe ti o bunga ozomona talandenge ba Emilio bazako Emilio basalilio acoustic award na Kinshasa eza initiative ya bien au PC mais eza locaux tozo loka ba biloko bima okoma international eza mabete nga toza na problème na yote mutu mo za na problème na yote mais yo siko lingo comme ça problème na na société problème noza na ngona falo lingo pakolongo batu nyonso babuzo ba wana eza mabe oza leader il faut ça quand même na langage moko bien sûr bimi na nini na média yo kaka yo batu balobela yote batu basala boete otindela mutu boye okangisa batu babinemi ba journaliste nyonso mutu akolobela yote so mutu alobika la vérité journaliste na comme journaliste afali mais on est où là kola ko faire baza na le roi de la forêt eza mutu na mutu ba bengi yote na parlement ba cheo te que no balobi na yo comme numéro 1 donc yo monde faut soit décision na yo o dobo mi pesa kande ba vérité exact que biso nyonso toyebi ke lelo na numéro 1 pour compter ses fali donc wanga na poto sa polémique à Congo wala so na zongi Congo ne donc ko boudé mais so na bimi libanda yaya na mobile na place hôtel et donc c'est ça quoi tout le monde makambo na belere le kimingi ba mbeli ça tellement to moyen ba il faut ba corriger yo kaka donc prochainement yo za malamu za na bon ba conseiller ba to ba za to bolingi ti ko se bolo répondre mutu autant l'interview bolobi bien bolobi autant terrain mo ko sali yo mo ko lobi que non, vous avez su besoin pour répondre à Batité, vous avez su qu'ils sont 2020, mais yo moko le sous sur le que mais journaliste on a péki ce qui est koloba kombo na ngai. Donc malamoko se référer à baby que mutu péki ce que za na tilo. Donc c'est-à-dire yo zo répondre déjà na tilo. Na tilo pour ça que monsieur nani, ça que monsieur na. C'est-à-dire yo zo ki temps ya kufanda ya kuétudier makambo tout au fanya lo baki pour ya kusala mission. Vous moi, et c'est déjà faute. Ato wangani do bakwajo mo toujours mondele de ce faute mo sujo sali eza yo moko na mission lobi sur lobi tozana 2020 mutuna mudazo charge ya ba makambu na ye mutuna mudazo charge ya makambu na ye mutuna mudu aye banenge nini ya kutosa mais yo moko yo yebi kutosa te yo tosa baninga te yo finga batu TV
logo msuyo osali tala erreur msuyo na oyo ezanga te mais na Facebook petit mot akomi bo alobi faire ya lobi atangaki kombo ya Inosbi po apesa Inosbi ayebani te bato baza koyebana se mais soki totali na palmarès bamonaka Inosbi ayebani koleka yo Inosbi ayebani koleka yo Inosbi nzembo ne esali déjà monde entier yo za na nzembo ndenge wana te yo zaka na nzembo za banzembo nizaka loko ya Congo kaka siko zo mona ça va berero yo bozo sala et vous pensez que je peux ça bien te quoi bon c'est encore bon l'erreur est humaine nous pouvons ça la guerre et à ma bête que ça mais l'erreur c'est comme grave donc au beau 0 sur 10 en plus vous savez l'émission désert du temps ouais c'est moi ça c'est l'émission désert du temps ma réponse non c'est que les cas n'a pour répondre makambo et les émission précédente c'est ça quoi tout bon ça vous s'abonner à la chaîne abino déjà venu na niyo sala ba critique mingi te awa tout ça na sitak na loba toujours biso de Zalaka tu es que c'est je me suis dit betaki Bercy on a d'abord Bercy Zalagi c'est vrai challenge Zalagi batu ba ya ebele pendant la kisa batu force y artiste il y a musique il y a musala artiste ça sala va répondre à qui présent oui mutago comme musu ça y a l'équipe mais bien si mais pour les moments na journal le nettoyage na 2020 bo yona muninga na wana aeka eza musika tika ko rêver album na no bimisité na album ne bimité mais yo wana tara ba chantage ça publicité ba sala ngwana publicité mo ba sala mo bo ezakate en plus il n'a aucun poto que na aux introduction kaka na likambu ya lobby ya Wenge est-ce que Wenge c'est exemple malama au pesa na bato na société Wenge vraiment c'est exemple malama au pesa na société na biso congolaise n'engeza Wenge c'est exemple malama il faut pas to se tromper na micro il faut to le bar makambo ça vérité botala mboka ndenge kufi donc Wenge c'est exemple malama ya au pesa na société pour Wenge memeli biso makambo ya mabe ebele Wenge mutemema matolo na kata musique ya kosenga vraiment boy vie ya mutu rozala ya kosenga kate bana Wenge bango tu e komana na jibe ti na musicien suka ndenge yo zali pouvoir tout ça ngasko bat basala bitumba nanga ça dit lobio fallait y baraba ko oh fallait mutu obetisa so bat bazolo ba diama mabomo moi je ne peux que dire merci na batwana. Voilà, ils ne sont pas dupes et puis ils vont comprendre. Ouais. Parlons de l'actualité aujourd'hui en ce qui t'est. Monde ni tongi créé. Monde a battu ba fingi, a lobby bêtise, a fingi, lobby a sengi pardon, et vous passez à autre chose. C'est trop facile. Vous remarquez que nga na lingua finga batu penza troté. Parce que na le bango récemment que mon iso o leki o blessé moto. Na téléphone idéologie moto dans le bakala, ça dit au fingi nga na public o leki to bongsaka na téléphone te, faut zonga koto fingi la ngai. Si autant masango après lobby, faut pardonner. Toi na choisi faut te pardonner. Faut te pardonner. Mais faut te pardonner là, faut te pardonner. À répondre peut-être ne lo loba ki wana. A so ki on mabe à la muki ba chile caméra lo bo moni sko game taza fo non. Do biso ba yaya ba kulutu. To komba ba kulutu. Do photo ba pe maramu tant le canal télévision zo loba. Comprendre. So eza ko engager yo moko, ça n'engage que toi. Mais boko fana tenga na vandi bo to yoga na mutu. Non Willy, tout na question na siko ba ntsabwe. Netinga nalande ka nini moko wa kami mnage me muto yo
garçon o ayebi penza ke no to sala lettre batinde les lettres que no artiste faire ego la loba ko tanga ka kombo na yete c'est simple mais non bon pour l'émission faut à la mo elengi par exemple voilà, c'est une bonne chose, il faut te pardonner. Non, il faut te pardonner, il faut te pardonner. Ça c'est vraiment une bonne chose. Tu en as choisi de toi. C'est peu la peine na yo ki zoteka bandeko na mona ki nani Fabrice Achaki Mumpe ochiye kalatawa tel que je te connais à moi que Satan côté là yo ceux qui mélange mi des mots et mi à héritier pour Ochape que non c'est le Congo qui gagne mais Ochate c'est sa question mais ce que oh bah oser là ça fera du waouh je sais très bien toi tu aimes du waouh et tu fais reboyer Achaki acoustique courage bro. Les gens attendent quelque chose de toi aussi. Parce que quand tu es le porte-drapeau, ils attendent que mais le fait que moi égare, moi regard de ta part, et bimso sous grand. On peut s'attendre à ça? Non, donc faut tant qu'on va faire. Pour na bakbala na opena moi bien donc comment on a fait ça là? On a baraté comment faire en so salani. Non, vous savez que biso do fanda na États-Unis. Tout le monde a tout le monde tout le monde a minene, tout le monde a musicien minene. Donc moi musicien moi abasalika une année 2 ans bimi mbala moko millionnaire et que bobi marana tolo ke biso boaba na wenge bo sali loko te na mboka il faut tout tchaka au monde mboka il faut les aller évoluer dans même na musique et pesa avancement na mboka pour musique au biso le loto koma le loko ko lobagero musique et baby wenge mutebe si musique pour tchacho so to yo ka tchacho le lo il fallait to beta yo ndemo beta wana ko beta musique a wenge te aujourd'hui la musique écoute wenge te pour wenge zalaki o tchetembe o moni ngo beta ngo le sud o mo beta rumba o beta pe rumba ya rumba te o beta tchacho o yo beta wana za tchacho mais o sanction na mo lutumba muke photos à la vraie de photos à véridique mais o yene quand o komisa wenge lokola wenge ne muteza suka ya musique na Congo les aba buso bezaba les aba retard voilà faut l'on que faut la mukande nalinga kusala ba réplique na ba interview na de power moko ti m'énerve na ba raisonnement